ebe to bututele vo mbieto kakatula mfumu Yesu mu mazulu mbieto kakatula tata mwanda velela mbieto kakatula ba papa na ba mama na kanisi nzembo yoto yombaka ya solo bisi yonso to telami vraiment fixe mouvementé et zali di bondere moko makati soko to yibaka yango ntina ndere kamumeme zala makati ndenge nini noki tuzi réponse lelo yo to zale na ituma na kati na mukili ezali kaka mukili mazaire te mais na kati na mukili mubimba surtout soko totali mukili oyo continent na biso Afrique solo tozali na pasi toki tata pasteur bobe makambo alubi na biso ezali moke kasi alubi makambo ebele soko tomitali tomonini makambo ebele mazangi biso lelo soko toyembi nzembo wana tofukami mpenza makasi tolubi ete nzambe tata koli Yesu elimu santu malamu nde bolungula biso mindondo wana mazali koleka kuna na Angola soko biso nyonso tuzali na mutima moko noki pe kuna na Angola pe la paye kasi tokuneglige yake yango awa na kati na mukili tozali kusenga la paix tozali kutala na Congo soko lelo dikabu izali te kasi makambo mazali kuleka na sebi ni muza kutala kayango te kenda na Gabon kenda na bamukili nyonso tuka kandenga na lubi na kati na continent ya Afrique tozali kutraverser période moko de transition incroyable mais vrai quand si tozali kuyiba kayango ntina te lelo yo na basekusi oyo yaki kuna na pai ya bamundele sekusi na bango ileki ndenge mususu kasi oyo ya biso eza kulekaka mpe ndenge mususu yango na mutu abobe alobaki ete wamana longwe ngangu wanu ko izaku soko mutu aye kopesa yo mateyi zala na mayele na yo il faut okanisa mateyi wana ye tata oyo apesi ngai obe mama oyo apesi ngai est ce que ezali mpona kotunga ngai ou bien ezali kolungola oyo eloko ezalaka na ngai po ate bapesa yango na moto mosusu bamama batata totomeno sengolo bisambu bie toka tuvilakaniko tata nzambi mazulu mtembo ekuka kindi na biso wana kati na mukili mwa biso c'est-à-dire mukili mwa biso Angola ezali mukili mwa biso Congo ezali mukili mwa biso Gabon etc. tosenga na mukimia moyen ezali soko tumipesi bolinga nzembo toyimbi nkunga kwani wo utuyimili voto tomino kubika kibene ngindu votata bete di amri kuize yetu edi kuna ankati kina fulu kuna Angola mpela pei kotele kuzayiri mpela pei kotele wonto mkazi wiyilanga msuka ku Rwanda kwa konso kanta kizebe muko kutuko kutuweka na betu bandombe mpasi zina yako mama mpasi zina yako tata orka tata nzambi wabonge kunku kani wagana kwa kwangiye kantingi wagana kunku wale bwano kaye mabu mutindu tukantanga mpele ina tukabane tata nzambi idi adi don kunga ya nuvoe tata nzambi mumazulu uyambudila katuna masumu mami fumuzambo wanoka nensatu mukatula masumu wako nyencha promesi yenu kwa mfumu wako fumu Yesu ngeye ko konkembo
katule sumuliami d'accord nkia promesse yene ko mfumu yisu yani wa fwana kulusu mpasivo ngeye mono tovuka uzito maloma dia ko mo anda vedela ndio natulananga kunzulu benon kembo kalanga yene kanti beto wonutiki tufote kala yelu vamu kadide bunera kubamana kunzulu kembo vanzalu vuvamu kanti luvuvamu katotala soso tozali kuluka la pete lelo munguni akote na kati na basani na bisu moyete bousculade ici comme nandaku moyete ndaku na bisu ezali Angola, Zaïre, Congo, Gabon, Cameroun, Sénégal, etc. ezali ndaku na bisu kanti tezali koyoka na bisusu te pona nini tokanga mina makambo mususu makambo wana tokanga mina wango mango wana mazali kosala bisu pass toluka nzila mukolo tokamata décision a malamu nde toka na kubondela bele nzembo bakuple misato oyo sokoto mipesi nde solo tokuki tofuka magaka tangu tokolela bele nzembo wana makabu tokuluka tokujwa yango zana yango fasite kasi ilmunini tolungola nanu makamu na biso ya pamba pamba oyo tozala kana yango tozale na mauvaise emballage zozo kazileni kutusonga kiesiko wuli kia kimvazi na yetu butara kwa nikaka anelo lele kwa kuleni zaba kumama tayoka tolota kutanyi kutuna uo kansi kuleni zaba kwa mambo matayoka mnza bampangi zabetu bampangi zami kiele kakiani kiki batata ya bamamu tuwoki senozola tulunde na minsi nongkatu mambuta kulutela mubilu vivi lufoto manavo papa we katro severe kansi wamana natuzitu natatenda kala botu na bagai ngomana nous gagnons ou bien nous perdons pour du bon sanguina kama zetu za tatu za mvu zina tu mone mpati zina bankaka zetu kaba Monaco e bantu boba wonse batusongele owe aizikite be total mbolongwa ebe bantu ba sito kalabumba dio ba instrument mpasi zampile imetwangwa tout comme à 6h du matin jusqu'à 18h muna kisalu na travaux forcés nje kunwe maza nje kujia kani kima nko kala mpebu fuana ale baka ba wani kwa konta kima obenga to la fin du mois on a tukiti bobuna kima mbu kampile ine tulena kala kampas idi ado tuzibule meso katwe ndi mubiendele lako tata pasere bobe ya livo wa mana longwe ngangu wano ko izako betu ka bantu ko tufuti boko lavo bantu bobo mwako ne bakunzolela ngamana katwanti mamya ukwanda kwa bena mpobaza mfumu Yesu ce peuple mon ordre non ntimamya ukwanda Yesu yani vokai bobo bakota balu batako vo beto balemvo katwana il y a l'hôtel de vos le 30 juin. Moi je veux fêter ma anniversaire moi aussi ça là il y a 30 ans d'études. C'est-à-dire depuis le 30 juin 1960 au 30 juin 1990 et que tu sais qui va 30 ans sur les bancs de l'école. Nsuka diamu ni tata mwanda velela. Beno batatu bandongo lwa kuba mampasi vo. Mukutuje kolele ku abanza bisonyo stolo yoki. Papa diangenda alobi na Kikongo alobi pe na Lingala.
pamba te message na ye wana ezalaki awa na nkamba. Soki totali makambo oyo alobeli na maloba na ye oyo moyini akoti na biso na kati Moko papa eskaka. Ayemisa yango tango Papa Johnny mayanga kufaki tango ana ayembisa yango ayembisa na Afriki ayembisa yango yemisa yango pe nze mongeza ye Kikongo to yema le Kongo pe na expliquer na Lingala elingolo baboye Tata Nzambe mu mazulu nkembo bia mekatula sumu dia me vidingisa Alleluia bia mekatula sumu dia me vidingisa Alleluia mfumu Yesu mu mazulu nkembo bia mekatula sumu dia me vidingisa Alleluia bia mekatula sumu dia me vidingisa Alleluia Tata Simo mu mazulu nkembo bia mekatula sumu dia me vidingisa Alleluia bia mekatula sumu dia me vidingisa Alleluia na Lingala elingolo baboye Tata Nzambe na likolo nkembo esengo Tata Nzambe mu mazulu nkembo mabe na ngai longola nyonso masumu na ngai bungisa yango masumu na ngai bungisa yango. Deuxième solo nkolo Yesu na likolo nkembo mabe na ngai longola yango masumu na ngai bungisa yango kotala yango lisusu te. Troisième solo Tata Simon mu mazulu nkembo bia mekatula toyebiye asana biso awa toza kumona ye fara donc Papa Simon na likolo pe awazali mabe na ngai longola yango nyonso masumu na ngai bungisa yango nyonso bungisa yango. Alléluia. Donc libela toyebi nzembo elobi yango Tata Nzambe nkolo Yesu Papa Simon mususu te yeyo tozana yawa mususu te yende Tata ya Bilaka abotami le 12 septembre 1887
mbula tukumisatu na boloko mpona kobikisa loposo lwindo biso koli tamba frama a colonisation ezali loko mabe ebembe kufi lakisana no natala soki afutaki mpako ebembe bakamati buku mundele afutaki mpako te ale zomi ebembe pia ebembe ale anyati lususu makaka ale bokende kukunda ye afuti mpako te yoko loba nini yo mutu mwindo Kimbangu alongolio na pasi oyo me ba perdre l'indépendance Kasavubu Lumumba Mutankanza Kamitatu Kizenga baunuswana ba fautif mbongo wuti na simoki mbangu yangoyo na table ronde sali 20 jours apesi ato bomba likambwana tito ko kufa biso nyoso mutu akoloba likambwana te mbongo simoki mbangu il faut bo pesa mbongo pona ko libere mboko Maître Koke kawo mutu abemaki mbongo wana papa kisologele beau frère nangai bona lobiango na lobiango abala kinde watatela nga mwasi nsalu zakana yemte mbaki mbongo wana uzomona pesa mbongo kawo Maître Koke meba pesa mbongo te makamoshe sili papa kisuko la telemi ko Maître Koke atangi okay alongo lindabo akamati mbongo apesi na membre ya gouvernement babindele plus les basala kuna batuni Maître Koke est-ce que c'est au complet Maître Koke a jongi bango oui c'est au complet bakamati livre d'or nous vous accordons votre indépendance le 30 juin jeudi le roi Baudouin viendra proclamer votre indépendance basigné bakamati livre d'or oyo muto sombi loko na bitabe na yengu ba ale kamata atiango na mabenga bapesi na yemu tepese kimbongo lelo mutu mwindu papa simo kimbango yokela biso mawa kaka parce que biso batu mwindu okomona batu biso okomona mutu me ntabaka ke lati nzoto ya mutu azane mutu me ntabaka o baliaka me lati nzoto ya mutu me za ukende me ntabaka ka ya ngwana nzamela biso yokela biso mawa alors na nzembo oyo tata nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santu tuza kubondela kaka masumo na biso alimbisa biso ayokela biso mawa vraiment ayokela biso kaka mawa alimbisa biso nzembo libindenge wana tata Simu Mazulu Nkembo biya mekatula longola mabena ngai nyosho limbisa masumu na ngai limbisa longola yango nyosho bikisa ngai nzembo wana elobi boye national lobaike yemoko mutako yembisa yango yemoko miputazwa kyango na ibitu sike papa misipi ko bakisa likambo ko bakisa likambo. Merci Mbuta na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu ya solo nzembo yo ndenge Mbuta lobi papa Simo Kimbangu kiangani yemoko mutazwa ka nzembo yo yemoko pe muta yembisa kango na liwa ya papa Johnny Mayanga tanga komaka aona to komaka na nkamba ayembisa kango longuement biso tant to comme to zongi na Kinshasa
totiaki yango na honneur ya papa ya bapapa bango misato totiaka yango na honneur. Donc soki bapesi ndenge toyembaka lelo bendele, soki bapesi bapapa honneur tobeteli nkembo, après ça bapesi mbote ya bapapa nde tobeti nzembo oyo mbiya mekatula tobeta yango tous les 3 couplets. Tango sikoyo nzembo bendele ye, nzembo bendele tango ye, papa Madoudou atali albino faut changer mbiya melongwa tobeta yango kaka 2 semaines. Papa Diangenda ayaka na répétition ayebisi biso nzembo ya bendele ya ngai te ya tata tango akoya nde bokobentela ye nzembo ya bendele. Ezalaka ndenge wana tango batata papa bapapa bango mibale bakei, papa dialunga na ye biso nyonso tofandaka komite. Siko nzembo ni tokobeta mpona papa Fumambanza. En tout cas ba révélation esalamaka tosali ba prière nzembo ye kobima. Tala ye mwana wa Nzambe oyo ayeli biso yokela maloba maye yakani tolanda ye. Biso bi oyo nzembo yo yango oyo ya papa Mfumambanza mwana ya Nzambe me toyebaka te nzoka kolo Yesu ye wana. Donc tobandi pe soki topesi mbote ya papa Mfumambanza ole tobeta nzembo oyo ya papa Simon Kimbangu Kiangani tobeti mbala moko tala ye mwana wa Nzambe. Papa Mfumambanza première fois tobetaka ngo na Kinshasa aseki abi banoyo nzembo bazwili yango wapi pamba te nkolo Yesu ezali nde ye. Ale nzembo ya mwana tobetaka ti ndenge papa Mfumambanza atikaka biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani tanga tue bonga tobeti sikoyo bendele. Papa Simon Kimbangu Kiangani atali biso aseki tango tobetaka bendele itela mene na Yerusalemi. Kimbangiso ye mukola liboso tobetaka nzembo wana awa na kata ndako ya Nzambe. Te tango tobeti ye nkolo ya nzembo papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te papa Diangenda alobaki ete nzembo wana ya ngai te ya tata tango akoya nde nzembo na ye. Eza bongo te tata ngo aya to aya te eskaka. Donc banzembo na biso eza inspiration direct ya bango moko banzambe. Nazongisi pa ya mbuta tamso bakisa mwa likam. Merci papa disciple. Bendele mutazwaki yango azali pe awa. Mama Clémentine. Bon, makambo papa disciple alobi ya turbulation ya solo to yebaki makambo wana kala. Le 12 mai 89, Dieu vous a armé pour défendre ses intérêts. Biso mais aussi bagamindo kitendenge nini or ke makambo ngoto yebeke ko ya yango yake e tata mwa ya bakobundisa ye makasi turbulation ekozala na kati lingomba peli banda et même les grandes puissances seront touchées. Alobaki boy papa d'Engena biso le 12 mai 89, Dieu vous a armé pour défendre ses intérêts. De ça qui peut défense wana to longi yangope pour te yeba banda kala mutu mususu te kaka papa d'Engenda Alexei biso papa Simon Kimbangu Kiangani mutu mususu te papa d'Engenda kokosa biso te 4557 voyages dans le monde.
création Fafar Kimbangis le 26 septembre 1957 à Léopoldville. Aya biso makambo meme ya oyo batulibulation ya bano yo ya ngambo kuna ezali mawa mingi papa dangena na 80 na konjwa l'hôpital so bo moni makambo wana bo benga bana na biso boye sabango bino bo tambolaki na batatate biso batu tala lo baki bonesika boy tala lo baki et tout ça là qui peut yango le 17 juillet 1998 to bengsi bana ya papa nyoso aliboya tala to tambra kena tazana bino tala makamba yebisa biso to bana kuyebisa bango boye kasi ya ha mawa mingi po esika to mona kike mwana moko bo ebina ba misho botambula kimingi na papa papa bango nyo siko bakeyi na kati na biso bana nani akozala mokonzi oh bayoko kisupso ndenge nini to yibi makambo wana te oh il faut boyeba ka biso tambula na papa te bino ndo batu tambula na papa partout tete makambo wana to yibi yango malamu ezala kaka ndenge wana parce que papa bango nyo siko bakeyi soki na kati na biso bana mwana moko akomi mokonzi eza malamu te malamu biso nyo ezala ndenge moko wa bandeko bomona wapi. Merci papa Saidi. Bon toyoki signification ya banzembo nyonso tenge boyembeli yango boyema klema pe aza na ye wana comme ça aya koyebisa biso ndenge nini azwilaki nzembo wana ya bendele itelama makambo nini bango bapapa bayebisaki ye etango nini yango bendele yango ekotelema na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo balelekaki na bosanaki na lobaki le 5 octobre le 10 octobre puisque tobimaka le 11 pour le 12 ezalaki ndako ya Nzambe ya solo papa ezalaka na 12h na 12h papa atindaka biso na beko na ndako ya mama Nkaku na Delvaux tobiki babeko ya ndako epekisamaka me mokolo yango tobi pe ndenge tobengamaka te nga na wuti na ndako na nga nazalaki mwasi libala na ye muntu mosusu pa ye tokomi misato tokomi na centre papa na centre aza te siko mama Nkaku ake na telefone akobenga papa tomoni yo awa talobi papa na ngai apesi nga mobeko lelo nakoki komona libanda te bosunga ngai pardon papa tokoki kokende kobata mabondeli quelque part bokende kaka makambo kosala bokokuta yango sur place nde tokendeki na ndako mama Nkaku tosalaka 1 mois na Delvaux kuna le 10 wana ezalaki na 12h na 12h nazomona protocole akoti tant protocole akoti babi tata nzambe azoya ngai nazalaki na position na kogumba boye na gumbi elongi na se boye allez le protocole akoti tata nzambe akoti papa kulutu tango akoti balobi na ngai boye te ndengo gumbi boye elongi boye te po ezalaki libondele nzambe ambe abi libondele nzambe basambela kango soit odu maboko no mibale o croiser boye soit otie maboko na yo bo soit oti maboko bo plier maboko boye soki ozo sambela libondele le 6 avril ozali en direct na tata nzambe foko tia makanisi esika moko na lamuki le nazo kosilisa kaka nazwi na nzembo wana donc nzembo wana papa atunaki na masolo wana atunaki biso montagne oyo kokuta na mokili mobimba ezali wapi tolobi na Yerusalem alobi na biso vous êtes sûr oui papa vous êtes certain oui papa alobi mokili mobimba ekokuta na awa na mwa makambo alobi boye tango mokili ekoningana dora tozuna no radio te me alobi communiquer koleka na radio eke bakimbangiste nyonso tu tata azana posa na bino na mbanza papa sebo kimbango akozonga lati liputa lisusu yako benga biso azana bino na posa na mbanza le akobenga bino ba misusu bakoya na appel te alebe ba misusu bakoya na appel ya molimo kaka ndeto yaka na feti bolona to yeba kite kutu ba feti kozala boy ba na feti bakangi atikali ba misusu soit malade atikali me ba misusu bazo appel ya molimo
abondeli asutuki maboko na makolo makomi na mbanza na komili ndenge nini mais la lere wane kosala bongo biso tobana ko préparer likambo na biso bapapa boyebi eloko yango na ke kaka likolo tobana ko préparer po lere bako boaka biso to lokoti to populi bien to ke ko préparer yango le to ko préparer yango bango kuna le bakotala bakimbangise bakende wapi tomonaka bango lisusu te oyo bakotikala bakoyeba ke bazali bafo kimbangiste alors l'air wana ekozala problème mais na mokuse papa alobaki na biso ete montagne mosusu ezali te awa nde ekotelemela bendele na kombo ya nkolo Yesu donc na mokuse ya mwana papa oyo bakotikala bafo kimbangiste donc lelo matei na biso eza makasi koloba ete biso bakimbangiste toyebaka ete bafo kimbangiste bakota na kati bakoyebana kaka na bizaleli na bango ndenge papa Diangenda auti koloba yango pe alobi ete tondima te deuxième colonisation ndenge papa Saïd alobi moto akufi kasi batala soka futaki mpako soki nyanda futaki te fimbo ezalaka na ebembe na biso culture na biso ezalaka ndenge wana ske tolingi makambo yango ezonga yango tozokomona bapapa si bakebisaki biso tozala mayele. Alors na tina ya nzembo ya mbiyame ndenge papa Saidi balobeli yango na papa Misiple toyebi malamu ndenge papa Mfumalonga alobeli yango te de 1960 ti na 1990 wana donc 90 donc le 30 juin de azwaki diplôme naye parce que na 1960 wana papa Mfumalongo abundaki bitumba makasi ba dissident donc oyo balingaki pe bango pe bazala bakonzi na kati na Lingomba awa bazwaka yango te bakomaka ba ennemi ya papa Mfumalongo ba musicien oyo atango wana ndenge boza wana papa Saidi yo papa Misiple boyebi bitumba oyo bwino bobundaki na korali Yerusalemi na tango wana pour na 1960 na le 3 avril ndenge nzota papa Simo Kimbangu ekotaka na Nkamba